Merci beaucoup Balandia Radio Télévision Kimbangiste Tielikete Bozali Nzike pona kolanda biso na ngonga oyo Tolobi spécial 17 mars 2016 ezali mokolo monena kati ya lingomba ya Tata Simon Kimbangu yango wana tozali na devoir ya koyebisa bino maekani masalema na date ya 17 mars yango na lobaki na zali ngai meite na kati ya plateau na biso nazali na mobianga miwangai oyo mingi bayebie mingi pe ba koyeba lelo Papa Diakongo Mbote. Mbote, Papa Faustin. Soit bonjour, bonsoir. Oui, je dirais Kambote Kito plutôt. Kambote Kito, ok. Je suis très ravi d'être parmi vous ce soir. Maintenant, Papa Diakongo, vous êtes journaliste de la presse kimbangiste en RDC ou bien en Europe? Disons que je fais partie des médias du Tata Kimbangu en Occident, plus précisément Namboka Wabengi, France. C'est là-bas que je réside, ça fait bientôt 23 ans. Vous êtes en Europe pendant 23 ans. Depuis 23 ans que je réside là-bas. À Kinshasa, on a l'habitude de parler aussi lingala parce que la majorité bazali kolanda biso, c'est pas à dire parce que le bakaka lingala, mais dans la ville province de Kinshasa, on parle souvent la langue lingala. Voilà pourquoi je souhaiterais qu'on puisse parler en bilingue, en français à lingala, surtout à lingala pour que bande konabiso mingi bako kape koyeba maekane tozali koloba nayo tata nabiso. Vous êtes mandombiste ou bien vous êtes ya solo Papa Faustin? Merci na kompa ki solo kele Dieu wana Nzambe tata le Melchizedek le roi de Salem, et là je pèse mes mots. Nzambe moi na kolo sopa dialungana et tata mulimo santo Simon Kimbangu diangenda kiangani. Nazali mandombiste, enfin c'est le terme au niveau balobaka nazam kwa mazai Tata Simon Kimbangu apesi biso eloko motuya ezali ke tout lakisa un aspect scientifique à part le spirituel. Nous connaissons les mots santu na pesi biso skoyo élément matériel pour na ko matérialiser bolambo ayela biso banda 1921 ta babani mosala to ko sa pesi mosala. Ya solo ba landi babiso ba yokiyo me ba koyoka yo pambate lelo tozali kolobela 17 mars. Pona yo date le 17 mars, ça marque quoi au sein de l'église kimbangiste? Justement, oui, tout à l'heure quand on a dit loba, on n'a pas qui dit donc qui solokele Dieu le Père, dit Papa Dialungana Dieu le Fils, dit Papa Diangena Kuntima 3 fois incarné donc Kimbangu Kiangani. 17 mars ezali likamone ne pambate le roi de Salem tango ayiko zwanzote ya musuni en tant que corps physique banda le 12 février 1914 suivant la postérité donc na bokité li oya tata Kimbangu nga yaka na satango na bambanga kitaka na ye wana pa kisolokele Nzambe tata azwaki musuni wana abongola ki musuni na ye tango atika ki déclaration parce que nga nazali occidental na fanya na occident na Villevorde le 17 mars à l'obike a kokisi a concrétisé liloba na ye o alobaka na 1958 na ndako ya papa Samuel Bantala nanda koneta ko visiter alobike ngai ki solokele na kolongwa na se atango le 17 mars nandako ya papa Samuel Bantala à quel na Matadi voilà ayebisi okay. Ngai ki solokele je vais me transfigurer donc j'aime pas parler le terme mort, ça me dérange parce que ça lui correspond pas et kokani na yete parce que on a moni ngai na botami mwana na botami kimbangis en quartier papa aboti ngai mopé catholique maman na ngai protestante donc na komi Kimbangu mwana Kimbangu en quartier na 2002. Donc vous êtes récemment kimbangiste? Oui 3 ans papa Simon Kimbangu abimininga na 99 abimelio oui mukimona mosa boito solo na ye sima pe alakisaki mone na ye abimelio wapi na Paris na Corbeil, c'est la région parisienne, le département benga le 91 c'est l'Essonne, département de l'Essonne okay. Et sika na à l'époque étudiant parce qu'on a kenna poto en tant qu'étudiant na si ba classe universitaire ngai na bandi pe ba intention na zonga na fina ko sala ba compagnie pétrolière mais ba américain ba bengi ngai na kino tanga pa na bango ya États-Unis na institution universitaire universelle de Los Angeles mais taki mbanga lobi ngeye ka kuna ko kuko ya kutula ngeye dia Congo kuna na chaki awa posa ya mosala na ngai banda wana monena ye pa laksingango parce que dans sa grandeur, dans son omnipotence, dans son omniscience, il m'a emporté quelque part. Naki mosuni penza ndeko na ngai. Non, témoignage. C'est un témoignage qu'il faut donner au téléspectateurs. Solokele ye mwana papa Simon Kimbangu o asala makambo ya le gouvernorat, la politique, c'est-à-dire l'art de gouverner la cité.
gérer la société civile comme il se doit. Il y a pas seulement qui ça mokumba wana. Donc les kamutu ya kati na zote nangai pas seulement qui mbangu amemanga na cour Élysée. Na musuni penza ndeko nangai. Na komi na cour Élysée. Tellement que nguya na zaki nango bango ko simanga zate. Traka ndeko nangai tout ça wana kati Kinshasa. Yo telemika boyo koma epa ya mokonzi munze azali rais azali. Ezala kate. Tata simo ki mbangu nguya na muli musantu ameminga na courage oyo kati nangai na koma penza mbila moya simanga zate. Balaki contre même ba manga d'une manière na lozitu nyonso entrée protocolaire. Tant na tika le kuna na poto. Na kati à Paris, c'est-à-dire à l'époque chaque président de la République. Les années 99. Tant na tika le na kati à cour l'Élysée, bango soit fukami. Les images existent, nous allons en parler d'ici là. Okay. Bref, donc papa qui se locale pour nous dire Yewana a décidé le 17 mars à courir le Lobanaï à 58. Donc à l'objet que deux phrases à prononcer qui avant Tikabiso. 1. La Belgique me doit. La Belgique me doit. 2. Quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, eh bien, tous les peuples viendront recevoir la loi auprès de moi qui sont le roi des rois. Non, ça signifie quoi les deux phrases-là? Les Belges me doivent. C'est tout un programme. Oui. Vous savez que dans le cas de mes recherches, Nazali, Nkwamaze Diamandombe, parce que moi qui m'en rappelle, c'est que pas qu'on nous appelle que tous allez expliquer les faits spirituels d'une manière scientifique. Yaboyebi ndeko nangai esika wana tembe ezalité ngana sur la kana ba ndeko na biso bino benga mindele ngana benga basimbisa bazali bana na biso oyo basimbisa eloko moko boye oyo bengi kuna ya Jacob. Okay. Oui, basimbisa eloko moko boye siko pasi moki mbangu adungisi yango ya biso ya définitif parce que le baki 3/4 na 1/4 3/4 eleki ba ko simbisa nzimo to yeba biso ba guitariste na za mwana jejeki mono ya zola vo bankaka bateka kembela ngai mutaninga ke liboso bango basepela kanzi kangulu dia futuka kwena nsilulu eloko ya gotuya na zongisa yango epayelaka ya bavana ndambu mosi kobe na nsiakulu na simbisa ki bango ndambu mosi 1/4 esika ba bimo dénigré ba di ba wolo ba suba ba considérer ngaité ba nsiakulu ba tiaka mono kimbako. Donc c'est Kaboye. Dans le cas de cette science-là, où il n'y a pas qu'on a appelé l'équité, où il y a le ma ndombe prend. Il y a deux phrases, hein. Il y a ma prend. Oui. Ndombe et là encore une précision, chers amis, vous nous suivez à travers cet outil de développement, cet outil de message de la voix de Kimbangi, la Ratelki. Le mot ndombe, s'il vous plaît, prenez vos notes. Non, il prendra après, peut-être, oui, à l'émission de Bandombe. Non, c'est la science, papa. Okay. Parce qu'il y a le bac, il n'a pas si bizarre. Tu as sur la bango. Mais vous voyez que la classe n'a pas 1/4, 1 plus 1 plus 2. Ngasi Kaboya parti à pas qu'on peut l'égayer. Oh, il y a bis 3/4. Tembezate, c'est de la mathématicus. C'est-à-dire que mon mathématique, c'est la mathématicus, qui veut dire science, qui veut dire connaissance, ça veut dire savoir. Wana Tembezate, c'est scientifiquement démontré. C'est-à-dire que les loyaux, à partir où il y a Bisso peut-être que c'est à Bango. Donc, on discute. Moi, j'ai un exemple, donc, c'est moi témoignage. Nazana grand papa Nabiso, papa reverend pasteur Mawawa, Azala qui m'a conseillé à l'église qui m'a dit qu'on a poto à l'époque, les divinités pas d'engagement na kontima. Azosala le ministère, il y a transport. Tout na France. Mon colomo susu, tango écriture est bimi. Abani ko koma écriture mando mena musala, nenge zaka na pause. Monsieur Moïse, vous écrivez avec quoi? Non, mais j'écris avec la science africaine. Quoi? C'est quoi la science? Oui, on a une écriture. Donc en Afrique, on a déjà une science. Une science. Oui, parce que science, nous le voyons. Ok. Oh oui, c'est l'écriture. Ah bon? J'étais surpris. Dorénavant, nous pourrons collaborer. Donc, banda kala bazala kaba des années basala kane ba mona kabiso ka lokola ba biloko moko na wa bengi na terme ndombe bango ba iko benga biso ndombe ba lobi que c'est noir. Or noir na bango na monoko na bango français ou na latin il ngolo ba negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Okay, non. Biso ndombe ou na verbe ndombele. OK. To senga ka mingi. On est un peuple profondément déiste, nous un peuple moko ya bondima makasi. Donc ndeko nangai papa ki solokele yewana moto à l'obike
tokende na mikili ya poto. J'ai un témoignage encore un autre. Maman Mouilo Diangenda, maman na biso. Ici quand vous allez maman ya yango yo bote. Nengo bote biso pas qui se loquer les pelelo parce que bote quand école wana mamouilo. A yebisa biso témoignage que papa Diangenda n'était pas kende poto. Mais c'est pas qui qui a insisté. Qui dit que non, faut pas kende pour que se décomplexe, balongola complexe. Oyo bazala kana visa va simbisa. Et puis to va simbisa pouvoir. Ba mindele, ono bingi no benga mindele. OK. Oyo to benga kabiso nyoso ba mindele. Ngana benga na benga ba simbisa. Bana na ngai. Donc pas qui se lokele à lobby la coalition Belgique dans le cadre de mes recherches et l'ingoloba et Utina. Vous savez que c'est une nation qu'on a créée à peine au 9e siècle. Oui. Sur l'histoire, c'est une entente cordiale entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne, où ils ont créé un territoire tampon sur lequel ils vont pouvoir pratiquer Makambo et Bango pour dominer la civilisation. C'est ça. Donc, il y a Belgique, la magie de Bâle. Yango Bayiko, fan de la chambre dortoir, Yanzambi. Le royaume divin Congo, RDC ou RDK, ou bien démocratique, mais moi j'aime, excusez-moi pour l'imsangaï, le royaume divin Congo. Ici, Kanzamba fan. Merci beaucoup Balandi à Radio Télévision Kimbangiste to zaliko landa tata nabiso ndeko nabiso dia Congo qui est un journaliste de la presse kimbangiste vivant en Europe. Aux ambassadeurs ya tata Simo Kimbangu na musala oyo asili kopesa biso ya kopanza sango na ye pambate 4e génération, le patron de la 4e génération tolobaka ezali papa Simo Kimbangu. Batata pe ba mama soki to bengaki papa na biso papa dia Congo, c'est parce que papa dia Congo ye afanda na mikili ya poto, ye ayebi makambo kani malekaka na poto esika kani papa kisolokele akendaki kasi kuna na poto nde papa kisolokele nzoto na molimo ekabwanaki awa epai na biso makambo masalemaki. Je souhaiterais tozonga epai ya papa Roger Toko soki tukoloba liloba moko akolakisa biso ndenge nini depuis ya papa kisolokele ekomaki awa na kati ya ville province ya Kinshasa, ndenge eyambamaki na bandimi ya Kinshasa anatanda image ya poto pambate bande kopé ya poto ba pesaki oyo ba honneur oyo ekokaki na ye kuna na poto kasi tokolanda oyo awa na Kinshasa. Papa dia Congo tozali kolanda ngo ndenge salemaki wana ezalaki awa na kati ya ville province ya Kinshasa tango ekomaki awa ekoti na kati ya centre d'accueil nano ekomi na centre d'accueil te bato bazali ko sa prêter pour ete bakoka kokende na aéroport. Kasi papa dia Congo olobi papa kisolokele mwana comme histoire tokozongela ngo mwana ya liboso ya papa Simo Kimbangu abotama le 12 février 1914 mpe parcours na ye non est-ce que parcours na ye okoki koyebisa balandi babiso papa kisolokele atambolaki ndenge nini mpoete akoka kokoma na 1990 oyebi ndeko na ngai nzo papa kisolokele malamu bandimi ni wazolanda ubia bino batozolo ba téléspectateurs toyebaka papa kisolokele ye wana nzambe tata. Oui, ye wana nzambe tata. Melchizedek le roi de Salem. Biso lelo to ça ba démonstration scientifique. Bible ezali yango wana kaka tutaka biso nyonso partout. Mais biso par la science mandombe tozo démontrer que ye wana effectivement nzambe tata. C'est scientifiquement parlé. Démontrez s'il vous plaît. Nandenge nini? Tout zwanda que ça déjà date oyo tango abotami. Tata na ye. Oya lobi que tata kimbangu mbangu dia fika sweka ma stombe. Celui qui révèle le sens caché des choses. Car na liloba na ye oya bimisa ki déjà à partir ya kombo apesa ki ye. Alobi ki solo kele kintinu kya mazulu. Bokondi ya nzambe ekiti na mokili. Tala ba prénom oya ba Christ ba pesa ka ye. Oya pesa ka ye. Apesa kombo ya Daniel. S'il vous plaît. Le prénom Daniel ça vient de l'hébreu Dan, ça veut dire juge, et Hel, c'est Elohim. Donc le Dieu juge. Tout l'anda qui prédication à papa Nabiso révérend à Tongo Tangoazo, à Théakibiso à la nation de l'accueil. La loi qui parle concernant prénom, Bakisaki Bangokuna, Mutamout, jésuite. Lui c'est Charles. Pourquoi Charles? Il y a le Baki moi, le Kamoko Boye, Kendaki bon, le Kola Koseka. Mais bien sûr, le cas de recherche, le prénom Charles, Pesaki est Charles, parce que le prénom Charles vient du germanique Karl.
Et Karl, s'il vous plaît, en germanique, ça veut dire fort. Donc, mon aki mutamuntu asali moto ya makasi. Aza moto makasi. Makasi penza yako sakanate. Nous on a vécu avec lui. C'est vrai qu'à l'époque, on a comment on kimbangis té, enfin on a comment on kimbangis en quartier parce que les autres allaient ba kimbangis en quartier, na ba kimbangis non en quartier. Papa dengena lobaka mingi balindi minanga mingi baza ebele na libanda parce que baza en quartier baza na futa na mpako na bango na kambati. C'est ça. Tango na bango koka, pour so futa mpako ya kadempe na libanda. Mais tango ko sala, ba ko futa mpako ya tataki mango kanga na Yerusalem. Enfin bref. Papa qui solo. Ça c'est l'arrivée de la dépouille. Oui oui, tango à Kinshasa. Montu président de la deuxième république a tinda kibiso mon avion. Hein, en tant qu'homme politique, parce que je me rappelle en passant, oui. Papa qui se loquait, c'est lui-là même. Papa dernier, papa c'est moi qui m'bango mon kondiaboule, sa divinité, l'esprit de vérité, a mis ça qui le 1er mars na kamba Yerusalem kuna. Alors baki kangu toi kanga, li kambo oto kangaki, li kambo yango wana papa qui se loquait les banda 51. Oyo makambo tata ki mbango yemo kwa tia pour na mboka oyo parce que mboka oyo ndeko na ngai to yeba molamu bien kezali chambre dortoir ya Nzambe molimo musantu. Papa Simon Kimbangu. Le pays, le royaume divin Congo, RDK ou RDC, ou bien République démocratique du Congo, s'il vous plaît, comme vous voulez, est un pays entouré de 9 frontières. Or, le chiffre 9, oui. C'est le chiffre, il y a Tata Kimbangu. Ça dit qu'il y a le chiffre 6. En lobby, il y a un cadre qui m'a dit le chiffre 6. Pour appeler les envies, ou les personnes qui battent qui m'ont souligné que c'est la gamingi, pour ça, il y a un balolango. Moi, maman naye avoir bima à salaka 9 mois. 9 mois. Yo ozokola, avant la majorité va lever sauf à 18 mois, 18 ans. 18 c'est 1 plus 8 ça fait 9. Yemoko Nzambe Tata Kimbangu. Pour alonga mabele oyo, tanga loti musuni oyo mabele. Mabele on nzoto lati mabele. Alongi mabele, on est dans la date anniversaire d'ailleurs. Parce oui, oui. Que en avril en mars. En mars, le 25. Le 25. Le 25 mars. Date où il y a Bisso média. Papa qui se loquait, papa d'Angenda Somba caméra les bosso. Parce que date de Bisso média. Oui, oui. Papa qui solo, papa d'Angenda. Nous autres pas si moi qui m'bang et sangana na mabelete. Ce corps-là n'a pas connu de corruption. 9 ans sous terre, s'il vous plaît. Okay. Entre 50 et 60. Donc c'est le chiffre 9. Oh yo, il y a renouvellement. C'est le plus grand nombre de chiffres. Et vous? C'est ça. Donc papa qui solo kele Yewana Nzambe Tata. Dans le sens que makambo oyo Tata Kimbangu a lobela kaye parce que to yebi ke papa Simon Kimbangu il ici kanyo zo kende mwana naye Tata Kisologa zo tikayete azalaki côte à côte miracle le bosso to yebi public comment yebi que il y a le 6 avril 1921 tanga zo kende zando ya nsona ki yenzi tanga zo abikisi mama Kiantondo ça dit quel remerciement Kiantondo quel remerciement parce que moment on tanga abikisi à yolola qui papa c'est moi qui m'a nengé l'humanité mon fait bref mutu wana ko pela papa c'est moi qui m'a ngalisa ki parce que biso bantu mutu na biso bebaki yango asesa ki na mutu wana malemboso fait bref donc papa qui se lokele à travers mosala na ya sali ya lobby bana na ngai bokende na poto faut pas la complexe parce que yem delicate qui pour que poso pembe ezala o to bingi baba simbisa o ba mindele ndenge nini eux ils sont qualifiés ils sont appelés des blancs. Est-ce qu'ils sont blancs vraiment? Regarde la texture que j'ai. Mais blanc dans le terme que tant que tu es BBC. Nous souvent Nzembo dans la piste de Soraba parce que je suis responsable de Ujiki qu'on a à Paris. Nous sommes des jeunes dans le Bango que Nzembo mingi bana koreki ba yembaka. Nzembo wana explique mingi makambo oyo papa ki soge pour na bimisa ki poso pembe pour amater biso to zanga botosi. Nzembo yembaka boye zangi Congo. Pour permettre nga papa Faustin. Ezali Nzembo na traduire. Mukondwa kwetu kwa luzitu tata ngeye wafwe manga watu yikola kwa kanda dyangolo dyatuyala ewa umpasizi wokele mbizeto tutonene utuvutula munse twakivwila utuwafu mwalongo longo utuwa talempasi nzungu zituokele utufwila Nzembo wana donc il papa qui solokele ye Nzambe Tata ya salaka kanda mingi ye pona ye kaka yebi ma expérience matadi mayo tango basengeli bondeli moto lingo kita ye papa qui solokele ba yebisa papa bana ko wana pa dengela loki bo tsenga sous priorité moi j'ai un document na relaxa bino papa qui solokele na prière na Paris azobondela
non abondela te asisi baloba na ye Wanda pesa bato babondela. te oui asisi oracle na ye alobi que je termine en mon nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'était Je termine à mon nom. Oui, oui. Père, Fils et Saint-Esprit. Ces indices oyo que ça y est pour nako ya tant le but que kende poto kuna parce que moi j'ai jamais compris muta s'il vous plaît. Talaka ba mindele ba ndeko na biso ba simbisa tango ba yawa. Bazo ya na mboka boko boye quelque part à l'intérieur, il a à peine 2-3 personnes. Mais puis il y avait des hommes valides. On dirait que mutango to zibe to kanye singa peut-être c'est mal. Mais ngwini basaki nango que to zo mena ki poy. Yango papa Simon Kimbangu kiangani à partir à papa qui solokele bana na ye wana botaka basimbisaki asimbisaki bamuta muntu wana basimbisa bana na biso wana nguya wana yango alongoli alobi Ezau bénédiction ya muta Isaac salela leki na yo mbala mususu ni utoyima biso ba guitariste ki baziona muntangwa esa bana bame lusimba banzembo na biso c'est encore quelque chose d'extraordinaire dans ce qui concerne cette nouvelle civilisation au Zanango le kimbangisme. En tout cas, ok, balandi babiso bazali ko bazako yokayo très bien. Tokozonga epe ya papa Roger Toko to yebiete lelo ezali mokolo monene oyo tozali kolobela bongo bokaboni anzoto na molimo ya papa Kisolokele mwana ya liboso ya papa Simon Kimbangu mingi bayebiete na mboka na biso meme na bamboka nyoso kasi maye papa Kisolokele asala na mboka oyo est-ce okoki kolakisa mango epai ya balandi babiso entre autres papa Roger akotila biso ndenge depuis mortel ekotaki na centre papa Kisolokele etango yena satango le 12 février wana 1914 azali ngole ya liboso ala kisaki son aspect justicier, c'est-à-dire que il y a une génération antérieure na premier livre Melchizedek le roi de, c'est-à-dire que roi de justice. Donc wana tomoni papa Jangenda liboso aéroport que nous kozwa ndeko na ye ninga bako mengana bing souvent kunkulu bitompi donc bitompi ye wana papa Kisolokele kunkulu ye wana papa Jangenda. Vous voyez que le Père Esprit Saint et Dieu le Saint-Esprit, il y a un secret. Il y a un secret. Ah oui oui, entre ye na papa Kisolokele parce que na complicité moko ndenge mosusu pambate oyebi tango ye a commis papa Simon Kimbangu na lukulu na le 29 juillet 58. Oui. Il n'y a rien à y azakuna na bakongo na komson na chela tango yika lobo wana papa akoyi likambo ememi ti le 17 mars. Donc likamba oyo non le baka souvent na cadre de recherche te démontre que mokolo wana bangomi sa te bakufa ki penza. Enfin babongo wana ki penza parce que bango ils connaissent pas la mort. Hein? Ils connaissent pas le terme mort, ça n'existe pas pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont transformés en leur père. C'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le papa Kisolokele tango, papa Kimbangu tango akiti na sa tango. Déclaration na ngolo wana. Asali Kisolokele kintino kamazulu, le Dieu juge fort est là. Et ça se matérialise mudialungana et kokisami. Alors alobinini, oye kokisami et nakusala ngonini ekenanga na motema. Yango songa na binga son papa dange na kontima. C'est le siège de toutes les pensées. Aucune pensée, que ce soit animale ou humaine, ne lui échappe. La deuxième entité de papa Simon Kimbangu. Mon papa Simon Kimbangu qui est donc pas d'Angena Montima. Donc, dans le cadre, il y a déclaration wana pas Simon Wasalaki, Yewana a l'accès justice. Parce qu'à l'âge de 7 ans, tant que quand tata na tata Kimbangu. Maintenant, on est dans nzela Bazoya, na centre d'accueil. Bazo poussana. To moni ndenge bandimi batonda ki meke na kati ya centre d'accueil pona kokoma na esika bana nyoso ya yeba mulilaka awa na kati ya ville province ya Kinshasa nena sima to kolanda maye malekaki na Europe bato bazala kolanda yo lelo. Donc déclaration wana papa Kisolokele a expliqué son aspect spirituel na kati ya likambo elekaki na mazangungu wana le bazo samisa tata na ye le 3 octobre. Le 3 octobre. Alobi yoki mwana moke à l'âge de 7 ans alobi solo nanga ekozala se solo eko bon le kutete tata nangai asia solo asali makamu ici. Donc la justice, le juste, c'est-à-dire que lui en tant que Melchizedek, c'est-à-dire que le Melchizedek veut dire que le roi de justice, koloba juste. Ah ouais, comme na kati ya centre d'accueil. Voilà. Okomona papa dangena nenga za wana lataki to biso en tant que na pe na saka na vestimentaire hein na maison na biso na Paris qu'on a connivence tout ça comme ça ya bilamba to ko décrire même costume papa qui dangena lataki wana eza na dans le code vestimentaire ils appellent une explication pour na lataki nenga wana
wana makamusu to loblango pati pele mususu wana eza lelo na actualité lelo voilà. te Donc papa qui solokele ye wana lobi solo oui solo wana baba simbisa bakanisi ke bon muta muntu oyo lokola nenga zabwe silo mutata ne pa bibisa ki chika to zoye ale to mwenye kuna na to changer ba idéologie lavage de cerveau okay. Na banani na ba jésuite. Or jésuite s'il vous plaît, je vous sinon en passant le terme jésuite c'est l'histoire hein oui bien sûr okay. Aucune encyclopédie le mot jésuite qui vient de la compagnie de Jésus que Inès de la Yola avait créé bato wana ta ba mimi sa makolo Yesu susi na bango ezalaki te ke no batia biso ba makolo Yesu. D'ailleurs ils avaient dit hein soko olandi renkin alobaki bato wana baza nzambe mpungu na bango ba bondelaka bino boko no sala na makamona intérêt pour na biso ya métropole donc jésuite qui veut dire hypocrite s'il vous plaît. Okay. Jésuite lingo hypocrite c'est-à-dire que mvidi ya ngungu disi kuncha lukaya c'est-à-dire que bato moko boye susi na ye ezalika kate ala sa kolo Yesu mazana solo kolo Yesu te ba dui papa sikisoloke le kuna ba miyi kuna na relégation na boma mais pour une boma ba ita kunusu futu expliquer ngondi kuna ngai boma bona nini ba memaki na boma mais susi na bango ba bona kike tata oyo ngola to kangiye tata na tata kimbangu sûrement bana oyo apesa ki idéologie ba kolanda lokola tata na bango donc e balamu to changer bango tout ça bango formatage nenge ba intellectuel lelo to kengo tanga na poto sont aux envoyer ba que en fait tout ba formatage biso à l'occidental yo uji kuna otangi classe ba université bac plus 40 ya Sorbonne ou bien Oxford o yawa o kanisi ke bobani ko sala nzoka nde o sali instrument ya mikiliwana papa si jangi na koloba otangi classe diplôme yango ndako oza vide koko na yo banda ko lata ko mata ya boîte ezaka ebongwanité donc il y a un problème yango lobi bandi ko nanga pas ko nungu pelekete yango ya pesi biso alobi ke 3 quarts ya sûr izana kati wana bref donc ba kanisi ke pas ke solokele ba ko bongola ye menzoka nde papa dangue na ça ba message zali wa loba quand même que ba total ba pesi bango baptême kuna na église catholique ba lobi message uti na papa bo bango wana bo chaka geste pamba tata na bango achaki biga ba bango déjà baptême bokanisi mola na papa donc tango asilisi kuna azaki le premier administrateur s'il vous plaît premier administrateur noir ya mboka oyo oui s'il vous plaît et pam na pas pour ça na manasanda papa ki solokela azaki témoin ayebisaki yo ki solokele makamona yo ekusa oyo administration nenga za boye kuna nakati nkamba bonde kuna ngai boli misangana kuvuma parenthèse mbuta muto to bengi muta mfumu bitu vidi zakari papa zako yimo takipaka administration il doit s'occuper administration en quelque sorte yewana papa ki solokele lokelo donc to continuer alors tango zomona na akomi na bomba kuna abimi a organiser moi le gomo na très fier nango le loyo mais pourquoi toujours baponaki tchela comme territoire justement chéri mbuda muntu papa Faustin et c'est na lokoma yango wana mboka to bengi bomba eza bomba te ya un m baba simbisa balongolaka c'est mboma mvumbi bakoko na biso oyo bawuti na Egypte oyo batongi ngipiti boyebi oto bamindele babasimbisa bazwaki eke na la Grèce lelo eke na Occident oyo barome babongisi lelo benga États-Unis grand pays ou la France grand pays ezaka bayebi ya koko na biso ngipiti na ndenge nini donc tango bakoko na biso babimisi makambo kuna nyoka bachaki na mutu wana oyo bazwaki banda likama oyo coup d'état Lucifer oto bengi Satana ou bien Tebo tango yingeli na kati nzoto mama nkenge oto bengi Eva mabe wana elandaki bango ya nyoka bachaki symbolika nyoka farawa mutu na bango ezalaki nyoka tango mabe wana eleki kanda pa kisolokele akaboli le nord et le sud batona bengani ba kimi mbango bango wana ba ikotonga bafanyi na pourquoi capitale ya état indépendant du Congo ezalaki vivi c'est bon c'est le contraire bon oui. Tango baba explorateur Stanley ba Livingstone ba ko fana wana pona parce que effectivement c'est là-bas qu'ils sont réfugiés bato oyo baba kako na biso ba utina ngipiti bato ki mboma mvumyembi mboma mibu ya mabe mboma fruit ya mabe te mboma ezali nyoka oyo koko ba ko samela wana la mer nyoka otaki na mutu mboma ezali boa en français mboma ça dit que nyoka wana mibu ya mabe tango bafandaki wana l'un de leur parmi to benga mbuta munda ndoti la alobi ngana ko sala watela azongi yango akona kutonga toti la ko ndoti la mais bon so batika laki wana na comptoir ya mboma mvumbi et sika sikoyo papa ki solokele oyebi nzambe likamwa nzambe lukanzela tango akefanda wana susi na ye ezalaki alongola ba venin oyo
bakoko na biso batikaki wana yango afandaki wana po asali mosala na kati ya mboma mvumbi a bimisi mwa makambo parce que mingi oyo lona makape pembeni pembeni kwete eko kokende ya mabe penza ndeko na ngai papa